Nazali pressé ya kozonga mboka. Nasila yebisi mama. Nazali pressé kozonga mboka mais nalala libanda te. Nasila yebisi pe mama déjà. MC premier ministre était son azongi ki sasa ifuna la na ndako. Et pas na yomoko. Te na ndako nga moko. Nala pe pa ba famille te. Na hotel pété. Mboka nga moko nala na hotel. Na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bongana kila kola na hotel. Te. Nazana ndako kuna kisala te. Na gbado nazana ndako te. Na kena kuna kola la wapi. Ngwana. Kapena yebisa kiyo. Oyo nyonso babenga politique. Na boy politique. Oyoki mwana ngai yeko tala ngai. Tant que mwana ya mama esili. Ngai yo sala politique te. Au Zaïre, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air? Faut-il appeler pays sous-développés ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques? Bobila dawa mama komekatea zanga ngawali yango nda boyebisa mama Bobila dawa toana respect na ye corps ya maréchal Mobutu eza mino alumbuba te. Maréchal Mobutu akozonga ka jamais na occupation bapesa bino ba millions de dollars bolia na bino. Et toutes les façons, moto ba akedo zo mino lumbu momonde ba saboter en côté. Et ben ma Mobutu bokono tiango wapi na place nini. Nazolo ba mama Bobila dawa notre maman. Bato tout bazana mikanda bako kosala marche na Maroc. Bato tout bazana nationalité bako kosala marche. Komekate hein? Komekate zana nalakisa mama na premier ministre da mama Bobila dawa nazobe okay. Bande kona ngai mama Bobila dawa Mobutu aza prophète Mobutu azalaki prophète mboka wana. Mobutu bokozongi c'est na République démocratique du Congo te. Mobutu aboyaka République démocratique du Congo. Mobutu ataka mboka na Zaïre. Bozala kimia mboke kozala sauvé nde kondo. La première ministre congolaise s'est rendue chez Mama Bobila dawa en visite privée, précisait-on avant la rencontre. Elle s'est entretenue avec l'ancienne première dame du Zaïre qui lui a offert accueil et couvert digne de son rang de l'aveu même de la veuve du maréchal Mobutu. En présence de l'ambassadeur au Maroc, Henri Mangaya Yangemondoa, elles ont passé plus d'une heure et ont accepté de nous accorder une interview exclusive à la fin de leur rencontre. Madame Judith Souminois qui commence par nous dire pourquoi elle est venue à la rencontre de son hôte. En arrivant à Rabat, à partir du moment où, dans mon programme, je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobila dawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays. Elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue. Hein,
congolaise en panne, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir la rencontrer, d'échanger avec elle. Elle m'a donné des bons conseils en tant que maman. Et je pense que pour moi, c'était l'essentiel. Ma Bobi Omoni, maman a commis première ministre. Et Sengoto et Lokoni no Koloba. D'ailleurs, c'est na yebisaki yemoko. Nabita on a landi na télévision te ba nommé premier ministre moi si na CPA ki koleka. Na on a CPA boite ba mususu nyonso to ba nomaka ba mibali na mona kai zaino normal. Meta ba nommé moi si na beta oyo motema na ngai lingi yangwana. Basi bende basimba kalibota. Soko tai maram. Soki ba nakati ya gouvernement ba mibali bazai 6, basi pe 6. Même boka isi bonga kala. Ozomona basi ba yebi ko sa mosala koleka bino ba mibali. Yango ananga na yebisaki etango komika bona be mama na sepelaki komona te mwasi akomi premier ministre. Oui. Na sepelaki mingi. Il y a 2 ans tozalaki noir. Tosololaki mingi. Depuis wana na ozungi na mboka te. Est-ce que ozana likanisi wana tote? Kozunga mboka. Vous êtes pressé. Nazali pressé ya kozunga mboka. Nasila yebisi mama. Nazali pressé kozunga mboka, mais nalala libanda te. Nasila yebisi pe mama déjà. MC premier ministre te so nazongi kisasa ifuna la na ndako. Epa na yo moko. Te na ndako na moko. Nala pepa ba famille te. Na hotel pete. Mboka nga moko nala na hotel. Na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bonga na kila kolala na hotel. Te. Nazana ndako kuna kisasa te. Na gbado nazana ndako te na kena kuna kolala wapi. Ngwana. Kapena yebisaki yo. Oyo nyonso babenga politique. Na boy politique. Oyoki mwana ngai yeko tala ngai. Tant que mwana ya mama esili. Ngai yo usala politique te. Na tout no pe politique te maman. Merci beaucoup. C'est politique. Hein? Obini. Et le côté maman, merci. Totondi obotondi. Ba après émission ba to basepela kino makasi. Ba lobi o baninga bazokola yo zokola akate ozokoma ka kitoko. Rêve nini secret na yo za nini batuna kinga. Secret za été. Na ngina yebisa okaka te le 2 septembre na 2025 80 ans. Okoya. Nakoya. Secret za été. Secret za été. Nzambe kaka ndi azusa o azingia sala na nzoto langai. Kana zana secret moko te. Peut-être ambassadeur ndé alakisa nga secret yango mo muke. Ah bon? Merci maman. Merci. Kozonga mboka mais moto tokotaki na avion to ye na ye azali awa nakende mboka koluka nani koluka nini nga kanisaki na kati na motu na ngai te masoma kosalema bana bakoya kokumba ngai na tata na bango ensemble po nakende kotika ye na mboka mais namoni mbula na ngai ezokopusana. Alors le quoi nazo tambo nano makasi vo mena luka moyen ya ko tingola libulu na bongo sataka tanga ta sima pamba na kenenai na kenenai na mboka ko la mboka la Kinshasa to la Gbado to ko ateri na Kinshasa te si bongo Kinshasa ba Zairo ba ko pesa impote te donc ils ont posa ya kozonga mesoki kozonga yo moko ko kenete. Bato musu bazakolo ba me bino bolingi azonga te. Tenene bino bolingi président azonga te. Président azonga te. Na kati ya désordre. Na kende na mobile na ngana tango wana. On a besoin de président Kabila. Oui.
Donc sikoyo longwa politique. Dego lobi boye, ça veut dire lelo mokonzi mboka comme na Félix Tshisekedi. Voilà. Pourquoi ko songa mboka? Pourquoi pas? Et c'est nini. Ko na moni kuna tokutaki cimetière lobite. On otala. Yana yaza bokunda ywana. Papa Zemanga ya maréchal azapi kuna. Donc bato musupe batikali en exil. Bozala ba condition pour azon bato ezabino moko bo s'organiser bo na mboka. Il y a des chiffres de l'État. Nakasi mbami bale batuna biso ba question yango. Tango to solaki awa to zaki na tema mangaba nani ministre des Affaires étrangères. Bon bien sûr que ma fille qui biso peut-être. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Batuna ki papa ko zonga mboka. Nakanisi to zongi sakite. Papa abimi mboka azaki sale. Azali moto mabe, mobomi, moyibi. Bon, ba peuple bazaki ko accueillir biso na nzira te aéroport ya Alger. Alors bango moyibi alekende. Parce que batiango na monoko ba population. Moyibi alekende, voleur, moto akoboma bato. Mais lelo yo na ba politicien oyo nyonso ba lobby. Avant que papa ke mboka basukwa eta mo kombo wana te. Ya salaki loko te. Alors, en français, ni pour la Colombe, ça a été un combat moto. Réhabilitation. Voilà, ma réhabilité, quand même, avant que Bazong a été. Denise Nyakru visit Latun Dufa Marshal Joseph Mobutu. Mama, vous allez qui première dame Yamboka wana. Okompanyaki maréchal Mobutu na paix. Okompanyaki maréchal Mobutu na unité. Bato baya bazoye pardon oza maele mama na kola tielo komote. Ngai pe nazo tindelo délégation. Na otindelo délégation ya ba mama. Na otindelo ba délégation ya ba mama na raba. Okosora raba. Kala mingi te na otindela. Mama kolanda bango te bana pouvoir te pouvoir oyo zalaki dango na maréchal Mobutu bango bazala ngo te bazana pouvoir sans pouvoir ya manipulation bazana pouvoir sans pouvoir ya buzoba. Nous saluons notre héros national Félix Tshisekedi okokoka nzota maréchal Mobutu te. El commandante le maréchal Nkongo. Bokata vidéo oyo na routine lango ekolanda te mama bobila na place azali ngawali zanga bana papa maréchal na respectaka bino na etake na mosala oyo maréchal asalaki nzoto ya maréchal eza joue te nzoto ya maréchal ezali à vendre te ni na un zaï ni na deux zaï boliaki pendant 32 ans bosepelaki bolalaki na bandaka ba George Bush bolalaki na bandaka Jacques Chirac ya ba président ba la reine Elisabeth botambolaki partout bino bana maréchal bone loko bokoki kuwelela kuna te bone loko boko elekelanga na mona petio zanga akeno lata t-shirt ya Félix Tshisekedi zanga ifalo lata t-shirt ya boketu bango obenga ngambutambuto ni na kulutu na mosalo nga na sali na komo mosala o papa salaki bino boko sala ngote okereke pa kana bokima raponani
est-ce que bino bazanga na bangawali na bayango est-ce que motoka Félix Tshilo la ko manipuler bino bozota la teke mboka la bino za ko diviser ba divisa mboko papa abotaki bino arena ki bato esika moko bozo comprendre yango te soki bo comprendre yango te nazolo bana bino mama Bobila Dawa vidéo ekomelo mama vidéo ekokomela yamba no bato yoka bango mais moto manipuler ote et puis na landio mama on a droit ya kosenga bango place à kolala te biso to kosalela yo okozala en vie oko vivre biso to kosalela yo mama bango baza na pouvoir wana te ya kobatela mboka yo koloke okene na mboka oyo Bunagana kiwanja Rutshuru la maboko ya Kagame batoyo babengana ka mobali na yo na Museveni bangwana nde mutu bazo diriger mboka wana na violence mama Bobila Dawa yoka toli ya mwana na yo boketu wa yango yoka nga très bien mama conseil gratuit Félix Tshilo latika na vie mukuse na mboka wana Félix Tshilo latika na vie mikola kotanga na mboka wana akali certaine ninga zo ganga aleki bato bazala silence akali certaine ninga zo manipuler bato bazala république ya Kinshasa Félix Tshilo loze lokote kobanda tongo ti tongo ozali elokote naza koyebisa Félix Tshilo ozali elokote pe okozalaka elokote okozwa zoto ya mama te ndenge na lobi boy na ebi place na koyi kozwa po na solo na mama mais na kotinda délégation pe ya ba mama bazwa na Rabat bakomona o mama bakomona yo mbokona eza ya Tshilolo te boko zomsa mama Zinat mboko drapeau yo epepa partout drapeau ya Zaire na zo ebisa bino beta liba bokota la bokoto TV bokota te bozo vivre ba air na bino ba pesa yi bino pouvoir et pas kanambe bosuki botutani boza na pouvoir te bokoki nano ko sécuriser mino Lumbumba te bokolo s'occuper na nzoto les grands hommes d'état les grands d'Afrique oya lobaka meeting ya minene na 1973 bokoko sécuriser pays ya Lumbumba te Kasavubu te Maréchal Mobutu te bozokende kuna kosolala koflater so bopesi ata ba milliard bosali mosala pamba bokokoka te mama Bobila Dawa Mobutu Sese Seko, un vrai homme fort, un modèle. Mabea Mobutu Zaka Katena malamu elekebele. Période à Mobutu, Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, chacun se sentait partout chez lui. Mais tribalisme ezali lelo. Soko za Muluba te ko se retrouver te. Ba Swahili pe ba kei batalani na misu. Soko zande kona bango pete oko se retrouver te. Ok, ne pas ba Congo bango pe mpangi. Mboka nini o vraiment? Les rassembleurs, l'unificateur de Mobutu Sese Seko. Les Lozapi. Bozolo babozoto. Bino botongi bino. Stade Lamartine. Palais du peuple, présidence de la République, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères. Baso Zakom, Babiloko Ananyoso se Mobutu Sese Seko. Ba boulevard Batonga, ba Inga, ba barrage ya Inga, Mobutu. Congolais Libanda tozalaka na valeur, Zaïrois à l'époque. Zaïrois d'ailleurs kutunde boye bazeko imba biso. Les Zaïrois. Soko l'équipe bazo bengo Zaïrois à l'étranger, tu es fier. Lelo fierté za wapi? Mboke kauki égoïsme ba papa mitema mabe. Vomi atonga ta 20e maison na ye moko. Anyonga kaba tuna kabine, anyonga kaba mlinga na ye. Lelo mboke kauka esengo ezali susu te. Okomi tuna nzambe video moko zo renye
na mutu azokumba mutuka Kongo atikanga na kita en tout cas batebele baokita Congo à l'époque ya Zaire bino bana boyebi te Zaire ezalaki bien toyebi te Mobutu Sese Seko papa wana aze kovaloriser le pays tala badiscours na ye soko olandi yango nyonso lelo richesse nini na kati lelo tomona nini égoïsme na égoïsme muyibi na muyibi mutema mabe na mutema mabe esengo esili donc tu cherches la joie dans ce pays capitale à Kinshasa esila tokomi komona oka bongo à l'époque de Zaïre ce n'était pas le cas mais bien aimé naye kotala éducation na biso période ya Mobutu ndenge tozali kokola Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga naza na Maroc tata oyo akolisa biso bien aza mokonzi ya mboka na biso yango wana na ye Maroc ifona nakoki kozonga te sana mona ye papa na ye kotala yo oza papa na biso on t'aime bien na ye kumba liboso na ya awa na bina ya kotala na peso ata mbote papa na nga tokutaki na mabele tokozonga na mabele nzambe alola azala na yo toza bato ya masumu alimbisa biso na masumu na biso nakokaki kozonga te fale na mona yo oza papa na biso tolinaki yo mingi nzambe wana otika biso azokontinue kobatela biso malgré tout banzala me toza kaka na kati ya kimia ezali nzambe wana azobatela biso kimia ezali kimia vraiment ezali nzambe wana azobatela biso naye kotala yo sans que nazonga mais bien aimé naza na Rabat naye kotala papa Mobutu Sese Seko nakokaki kozonga te sana koma place oyo losako papa